Pakalingomba ezamba liboso trahir Goga. Est-ce que vous évitez que Pakalingomba zara moto atata mon bitch da wenge. Yé moto afundaka Goga moto liboso que vie vous évitez que non héritier linga l'orchestre asa l'orchestre ba Fabrice. Azo kenena ba musicien zala mayele azo trahir yo. Wana kutu Goga zara esprit ya kolongwa na noté. Bato balobaki Paka a souffrir na Goga, Paka a nyokami a supporter eza mutema mabe eza kozala envieur pressé bato bakoye bango lelo ce qui a fait que Paka lelo asala trahison oyo asali lelo ya trahir Goga ona mpaka Goga il faut ezala nanu mpaka lingomba Nzambe ozotinda bayuma ngai nanu ifona kende ngai nde suda Goga yebisa yeki mpaka yozano kalime nakamuza yo eza ngana ozotinda ngana okende kotika yo ngamoko na États-Unis ozo comprendre ngai na okende kotika yo na États-Unis par rapport ya makambo na nde ozana okovanda bien côté kuna soki ngatuni nzembo nini arnaque ayemba na timbo wato ezati mais na pas écouter parce que c'est l'album on a ébisio ezati anakla ayemba na timbo wato ana focalité ana nzembo te tango aye bayambiye ba pc chance pour interpréter Goga tu koyo mpaka tellement jaloux envieux mutema moto mutu azo jalouser na danseuse What as vu danseuse apesi ba danseuse $200 pour foutre transport il y a tali bena boy Nzambe petit bazui 200 ko ba bonga le ba bongo mais na oloba makambo oyo ndenge ya tout le monde na mutangongi na orchestre mpaka kombata kai mutangongi pa kongongi na biso abita ka ngongi mais pona ye fallait pas kongongi wana zalaka est-ce que faut ça ba charge nyon surtout ayeba abeta imagine toi azana mutute ana mayele te classe mukie mais azolinga bacha ye secrétaire général ya orchestre mon finga da mais yo papa neti paka jalousie na bala basi ngo bazui 200 po basale nene Nzambe Goga penza paka yo zo jalousie na bala basi zo sentir que mutu azana keto azana mutema kaka on dirait faut ezala kaka ye ba pesa kaka ye mais bato mosusu pe mais lelo so makambo komi kokoma boye Karine siko fa soso il faut azonga siko boye aluka na elongi na Nzambe na ndenge mabe te aluka elongi na Nzambe aser nanga nazo conseiller parce que comment imaginez-vous ye aza motu malamu ye moko tout le monde oyo baza pembeni na ye nde baza mabe na mwana na ngai komona ye création mais otika biloko wana baguerre esala te ke tokoma kokota ntina bavie privé boye pour nobenganga traître nga nabota na Claudine wapi osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV eyena bamopepa sika eyena bamakambo nango na ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenge ilusa na ndenge makambo po tozwa banews ya lelo ayeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen toza ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmé nana koboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenge idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank toza ensemble sida bilela na ndenge ilusa Victoria certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Voilà, merci d'abord beaucoup à vous tous qui nous suivez. Au Boza qu'on s'abonner tout le jour. Hein. Merci de la confiance. Boza qu'on renouvelle toujours dans le site Congo Victoria.
oyo ya boss JB Kumaluta, le vrai boss, le boss charismatique. Merci à celui qui est derrière cette caméra, hein, donc Loy Wonder, hein, le Loy Wonder, merci pour la image. Voilà, Lelo Noyambela Bino, chargé de médias, et la team Wata, Adam Suluzolo, Boeba Kike, Azalaki en déplacement, à Oumeli place Azalaki. Donc, quand tu n'as pas raison, est-ce que à Kenen a compte à Moussala ou bien qui compte mon privé? Et puis derrière lui, il y a eu beaucoup de choses au Eleka qui, par rapport, il y a leader Naye à travailler à Kanaye, Papouche, héritier Wata. Tout ce qui est au bout, qui est un gros bébé, Azala quitté, Siko Aye. Tout le monde qui est Congo Victor a été dans tout le pour le plaisir, n'a tout. Voilà, Georges Loubo depuis Dallas, merci beaucoup de votre soutien. Akim Pembalama électrique na Belgique, merci. Ya Dadi ma bibi me connaît double commune à Paris. Bah merci na. Voilà, tout va déjà na Adam Soluzolo, moi na bato suka tata Nzambe. Voilà. Bonjour papa. Bonjour Gemma. Gros bébé. Bonjour na Batounio Sobata la Biso, ma fanatique Adam Suluzolo, Team Wata, Congo na Congo, na Pessuino Dioso, Bambote. Voilà, donc ça va, santé en forme, parce que c'est comme si tu es un peu grippé. Non, ils ont bon, on a le besoin de changement de climat, ou de climat, mon boyer, boyer, ah, ou coup de climat, mon sous-sommet. Nabi que et bêta donc la journée mon des jours et les canons parce que biso tout ça bah oya awa kuna tourner ko s'habituer tam sous na atmosphère mon boy mboga mon boy oyo au mesanate OK au visiter aux zongi et tant la commis il faut carrément et ça la rabongo. Voilà donc ba fan na yo ba mtuna ki belé ba Adams na Afrique du Sud au Kenya qui voyage na compte Moussala ou bien qui voyage mais qui privé. Voilà na compte héritier Watanabe, tu sais que je ne peux pas déplacer parce que la salle à Moussala, na Kenekate, sans que héritier Watanabe c'est lui qui m'a autorisé. Il m'a donné un visa, il m'a donné un billet et puis on a commis ces jours-là, il y a une relation là à côté pour là, mais il y a un team Wata mobimba à Centrafrique parce que dans la Djibouti dans la commune, dans la d'Urban, dans la Pretoria, dans la Cape, et là, il y a sous la Djobo, après la zone, dans la zone, il y a héritier tout, il y a Roi Manitou Lidovic, dans la zone, Doris Kala la Dima, dans la zone, Jimmy Bella ou Vitesse à Djobo, dans la zone, Jenny la Charmante, Katimbia, Yeme Kapongo, tout son de haut, l'homme a fait rigola, dans la zone, Francis Bambongo, dans la zone, Giscard Masuko Karabank Nicolas Robi signature à banque na zakina ba yeme mulenda na pena ma Jacques monté Giscard Karabank to zakina bango ba BBC de Djombo ba tout la tête ba héritier Watanabe ya yeme kapo gouverneur ya couloir parce que la Djombo ba appelle la couloir ba dianko ko la baron. OK. Ezali donc voilà. Densité d'ambiance. L'ambiance vraiment ba yamenga bien et l'on remarque sur ces qui ont senti que leur relation il y a Goga mais à se déplacer à y côté là l'hôtel et puis mon toit côté là à prêtre Jimmy Bella ou balo bakala bango balo bakaka et puis Jimmy Bella comme on l'a rappelé bato là se péter la ndira mabete on parle la ndira mabete so ke mboka là Jimmy Bella waye pena monio no seke on a pena parce qu'il y a des déplacés, tu as déplacé, il y a des prétors, il n'y a pas mère, dans ta famille. Famille, il y a Jérémy Lemba, famille, il y a Pico Kassongo. Oh, Jérémy Lemba, Abisso. Frère, presse. Attendez qu'on a. Il faut la rappeler la la TV. On est la famille, la Bisso. On est la famille, la Bisso. Donc, on a longtemps, on a la Bisso, Naye, Malila, Clarosa, Gracie, la prétoire. Est-ce que Jimmy Pedaya dans la rangée de Pembe a eu vidéo ne bodo panzambo bo sakalambo na mutu. Voilà ce que les appellent pour beaucoup mal niveau là faut bosa ce qu'on a intimité mon il y a qui mon frère il y a qui mon master il y a qui mon vieux la petite là vous comprenez parce que Jimmy Pedaya vandi Pedaya ma vie yo za goga li passe à la zone Adam sur le zone so bien parce que li passe à bon là la dame sur le zone ozawa Adam spécial bon le restaurant toquer le restaurant va vendre sur quoi sentir la place après parce que il passe à auto payer car mon corps
au moins nouveau Mercedes oh ya si quand même Jeep voilà est-ce que c'est auto-payant bah voilà ce voilà avec l'opéra Ludovic Billard la zana dame sur le zoo le Goga donc voilà tout ça c'est grâce à Watanabe non quand on a le billet visa c'est héritier parce que moi tant orchestre et qu'il fallait rappeler qu'il un petit souci côté il y a passeport de service parce que biso la team doit avoir un passeport de service tout ça là numéro compte bancaire et orchestre au moment là c'est autant on a la qui était à mon que c'était prévu pour le bagage Adam c'est toujours qui est là pour réaliser caca promesse là habiter betata moi un mois comme ça mon zone nous on accueilli la zone lobby pétant on a commis monsieur naza déjà vois-moi le soir tant OK pesus te to kutala te parce que tant on se comprendre dans un retard donc mon de scolilo parce que héros yo azo se reposer dans la bi que ti ba 14h 15h na côté les penalty na palais na côté na chambre na la musique pena tout l'exception que yo kota ka pa msuba suka msu na salon yo kota na chambre te na kota na la musa goga parce que y a modèle ça lobango pena bi batu tout ba ko ya mais yo so ye faut regarder à peine qu'on l'a parce que tout ça bat beaucoup comme place moi ba sur tabima qui mais ça là il pas y battre qui va répondre à bimi voilà au bien te sur ye côté na chambre côté sur azate na bimi aza frère na go gasia alaxanga kare alaxanga pena qui ye alinganga na motema na ye alakisa ngai yango te parce que naza adam sur le so yande na alakisa kino aza être aimé aza na ba capacité moko boye aza na ba qualité moko boye oyo esali ke makile kutana donc azalaka sincère envers nga s'il y a des soucis goga sola là j'ai des soucis voilà est-ce que vous apportez ngani muta tuna nga pe idée par rapport à musala na sala logo boza la boule té voilà ozomba na sala logo boule na kozani ou soit créer nga ta batu mo ba kozana boule moko boye par rapport ozomona somo tout derrière vers yo na idée voilà c'est que considération et puis tant va yebisika kende na kei tozala pe kuna tenoti na mutu mo boazo mona na mona pena Doris Kala la bayana aimé Kapongo na Mercedes ne moi sebo à 12h nous regarde on a ça là c'est chambre de numéro combien Doris Kala là est-ce que petit frère il y a Ludovic Billard roi Manitou voilà toi ne ça là bien c'est pour dire que Adam Suluzo la zone makasi donc ça dit akende kuna kutana kina batutu ya wata donc ça déjà ko sepela et tant que chargé de médias à partir kuna oza mutu moko za krona YouTube otala ki ba makambo to lekana na Kinshasa awa vent moko yela ki biso par rapport ya makambo tali chaîne to tout non parce que ba besoin ba kapi réaction non parce que silence ne leki makaka makas depuis kuna tonda ozela olobata ko loba osali ni vidéo réaction za la ki teme kozonga no ba tolinga olobata ozala kana wata olobi ke kota kana wata kota pa wata tina kata chambre ça veut dire oyebi mambebele ya wata nabi mais lelo boetangu ba vidéo ebimi que non monsieur Salami qui a Ibaki chaîne ya Karim Mukonzi j'avais passé une émission tout ça poto Myriam te bé passé une émission dès que yo vanana est-ce que oyebe na moi côté mon beke non moi beaucoup mila ya ko pe ko yiba pe moi chaîne pe mon goût na question na yo beaucoup de comprendre déjà que nous avons un non-sens. Nous préférons que tout le makambo est important. Il faut expliquer si c'est vrai ou faux. Dans Internet, dans la musique, j'ai regardé tout le monde. Dans un hôtel, ils ont Lix, ils ont Internet anytime. Ils ont qui. Alors il faut la support, makambo, bon, qu'on soutenir, qu'on support. Comme support. Bon, qu'on soutenir, makambo zaki ya bien quoi. Je regardais tout le monde ba émission tout ba Jérémy Lemba ba bino nota bino na musika ba bilo bosala kiona ba fifi ba nota là ba bien donc soki tozali banda ba batala rabiso nde boye comprendre que ba tonde ba finga rapi ba finga la rabiso nde boye vous comprenez nota là pende ti fan siko parce que na fan siko yo na va na likolo na balcon internet nota là pena
parce que kuna siko internet a connecté les tota TV bon ba tchesiko internet yo mo commander na ta nano émission ba sika beti babilo ra sika ye wana ba do talobi oh ba tu bazana facilité au commenter babilo na biso pour finga pour batala ronde boye donc il y a important ya wana mais wana za ba nonsense eza babilo ko bon bino mo tant bo vandara pena pour Karine pas en eloko nyosa filma nyosa kanga photo bozali na bishasa bo mona na chaîne ta munene bo mona na chaîne ya mdingo bino lo wana nonsense et tu déjà ninga za wana trop côte ça na ba fitilité ba mambwana te donc eza ba quand na bien nonsense donc ça l'importance que tout est lobela yango maram autre ko lobela eza ebele to pesa na importance ça mamoto lobela na ya important. Après, nous avons tout ça. Mais la contradiction, parce que le lobby non-sens, mais côté, nous avons dit que la salle d'émission confirmant que. On a expliqué que Dadimo a un PC l'incapable pour tout chlore. Moni, a PC l'incapable. Yo mo pétant aux autres, c'est la grande loba. Voilà ce que vous allez satisfaire. Nous avons yo mo yebi que notre Adam Salobine Kabo et pour à terre kaka dossier. Adam Salobine Kabo pour na quoi PC Kabato. Mais en réalité, ils ont un bon côté de. Ils ont un rôle, il y a Dadimo la joie qui. Ironie, c'est qui ironie en fait. Donc, à minimiser en Okara. Au moins, à Taligara, bon, le rôle a bien au lobby, bon, c'est quoi, voilà, après. Donc, même cas aussi avec Mike Lokamba, les cas qu'on minimise. Question dans le lobby, après, si on caca, en plairti, à saboter, voilà. Voilà, donc merci beaucoup à Dani Mouyeng, l'homme 10 millions à Paris, pour comprendre que Adams a répondu déjà côté là, qu'ils a qui n'ont non-sens, Zarara, Blomo a minimisé. Mais ma cambezo les canets belé tout autour orchestre, oyoyo à la cause chargé de médias, au couple qu'on éclairci biso, bah tu n'as qu'est-ce qui se passe dans la team, trop de départs, on te bien en que c'est pas un bat balongwe, parce que tout le monde a nakakei, tout le monde est koba loka, n'a qui tout le monde a zone de sauce. C'est comme si entourage ya watana bendeza mabe yango sala ki ba départ makambe si masute na kata orchestre est-ce que eza bongo ou aloza ka ba leçon di ya batu déjà kolobake orchestre panzani c'est faux nga tunazaki libanda bino bozaki na répétition ya jeudi eza ko tutuko ya on a lobby retour et héritier watana be répétition na biso ya orchestre team wata ya on a bomona na podium wana ba ronde ba team wata bato bozolo baki wana solete na ebisho oyebisaka vocal moko Girens ayemba ovanda peno bandi tokotiko lelo lobby ozo continuer ka koluka ezati de ce que apesa te o fala pesa asa déjà invalidé soki na tuni nzembo nini arnacle ayemba na team wata ezati. Mais maintenant, on n'a pas écouté parce que c'est l'album. On a ébissio. Ezate. Anakla yema na team watate. Ana vocal te, ana nzembo te. Tangwa yé, ba yambiye, ba pese chance comme qu'on interpréter piloko a goga. Comme interpréter ba nzembo ya goga, ba vocal a goga. Tango pa monique akine. Akei donc vide ezate, trou ezate parce que biloko ya bano yemba biloko ya goga. Goga yemura sala ngo kutu donc originalité. Ce que tali mutuloko la mpakalingomba. Ya on a lobby. Pakalingomba ezamba liboso trahir goga. Est-ce que ebite que pakalingomba zara mutu atata mobich na wenge. Ye mutafin afundaka goga mutaliboso que vie ebite que no héritier linga longo orchestre asa l'orchestre na ba Fabrice. Azo kenena ba musicien zala mayele azo trahir yo wana kutu goga za esprit ya kolongwa nanu te o eza deuxième trahison bato baloba ke paka a souffrir na goga paka anyokami a supporter eza mutema mabe eza kozala envieur pressé bato bakoye bango lelo ce qui a fait que parallèlo à ça la trahison oyo à sali lelo ya ko trahir goga et ça parce que comme qui na haine goga azana campagne moko c'est l'ancien qui pona yemoko ya ko remercier bato ba fidèle na ye les gens avec qui ils ont travaillé ils ont bâti ensemble na ba moment ya ba galère na ba moment nyonso oyo ko ya na vie ya mutu
et Goga zaki reconnaissant na bango aussi la campagne rotinda batwana nyonso bakende koluka vi na ndenge ya libanda mboka. Il a fait avec Igenzaou Dodichung de la défense maître nae asaliango na énorme frappe encore depuis Angola parce que yezaka na kinte so za batu nae bazana Brazza batu nae bazana Angola batu na Afrique du Sud parce que na Afrique du Sud déjà ba Yannick Wata bazokende ba Jonathan Dissasi bakokende ba ya Emeka Pongo bakokende kende na bango liste ezali mais na kini ya di ma déjà na mikili iso mobile ana déjà na mikili na ndenge pe ya kini kaka na kauka alongoli général Seda Lamba alongoli maître Romaric atindi ba mikili sikoyo pona mpaka Goga il faut ezala nanu mpaka lingomba nzambe ozotinda bayuma ngai nanu il faut na kende ngai nde soda Goga yebisa yeki mpaka yo zano calme makambo na yo eza nga nazotinda nga nakokende kotika yo nga moko na États-Unis. Ozo comprendre ngai nakokende kotika yo na États-Unis par rapport ya makambo na nde ozana okovanda bien côté kuna bato bazokende ba Sylvia Lenzo bazokende liste ezamba na balima sumpa il faut bakende sikoyo mpaka tellement jaloux envieur mutema moto mutu azo jalouser na danseuse wata zui danseuse apesi ba danseuse $200 bo futa transport ya tali pena bo nzambe petit bazui 200 donc le babonga le babongo mais na lo ba makambo oyo ndenge ya lo ba voir ozotia le ba alo babongo azo jalouser na bana basi pona nini Goga raisonner que non ba petit ba cause de transport express c'est qui on a parlé lobi na tongo moi omelette moi nini kozanga so rapeti moi $200 ba 5 personnes ba kabola moi 40 wana yo mpaka kuto kozo ata moi 50 ta que vie liso so ba c'est liso ba petit po ba bana basi ba yemba raté ba beta matolo te ba bwaka ba tuté Goga raisonner que musicien a roté ba bwaki pena Jérémy Lemba Aibika Jérémy ko lukele moi 20 moi 30 moi Camara apesi mais ce que mu dansa yeso ka bini akiti abwaka mututé ba danseuse mbongo yona ko bamba ezama mususu nazokena musu na ndenge keno logique ndenge zaka Goga raisonner que no petit bozwa 200 bozwa 300 au futa kama yo papa net mpaka o jalouser na bala basi bango bazwi 200 po basale nene nzambe Goga penza paka yo zo jalouser na bana basi zo sentir que mutu azana ketu azana mutema kaka on dirait faut ezala kaka ye ba pesa kaka ye mais batu mususu pe ngai tozana Goga benga tovandi na taka Goga lobi mutu to benga yo ko pesa position na ngati kuna lingi na komona batu te place naza même pas ko tomba na pena téléphone Adams pesa position mokonza mboka za wapi azana lar yaba Adams eza na ngombongo note eza mbongo Goga yo loba no kaka boza wapi donc tant azo tuno bongo eza po aya abeta matolo akinemelelo azo loba o no soko ko loba na a souffra trop ba manele no kesa na bandi souffrir Goga muta souffra trop na vie na ye Goga ne muta souffra trop na vie na ye parce que paka uto bala wa charge on c'est nani to kenda ko filmer mariage na ba grand ya kenda ti na ba commune kuna na ba coutumier a prometa que na ko peso 200 yo filmer no kaka et puis faut ye ba gezande orchestre ndezo bala yo sala na orchestre a pesa batu ata difraté mais a prometa que no grand yo zala no calme moi 200 na ezali parce que batu tout ya Goga ba soutenir ye ba pesa ba enveloppe après mariage au payer car tant mariage ça dépense mais yo après mariage au payer car eza ba relation il pas créer eza ba relation yem pas azana relation paka azana relation nani relation o mpaka pena ya yemoko pena que no o yanga nani azati mpaka eza motema mabe eza kindoki mutema mabe eza kindoki nga paka atrikanga lisolo na beta na Angola oyo banga basala nga mwa jeune ndenga ba filmer nga mutakala ba publier na sambwa boyebi lisolo na Angola
bapesi mbongo hôtel keno ozwi nango hôtel a bien yo ke kotianga na hôtel moko oyo oyebi keno ekocréele nga ndenge créa wana bayebisi mpe Goga ntango Goga ake kolobela ye boye azongeli nga ozoloba na Goga mpo na hôtel madame soko ovanda no kaka kimia te dona vanda nga kimia nga koto menace batrike nga navanda siko kimia po problème soki neti nazwi problème na mboka na elata Goga donc mpo na ye place akenda kotianga na hôtel wana mabe wana epuis na ndenge ke mile wana basala na bango fo elata Goga tema nayebisa Goga problème azoloba makambo orchestre kena kokangama na soki ki donc c'est un secret tout auto bombe te omoi na minute oyo nde baloba na français celui qui veut noyer son chien l'acquise de rage akolinga aloba makambo po bato bayoka ye bapesa ye litoi bapesa ye temps de façon que makambo baolinga basala wana eza neti esimba or en réalité akobeta bamasolo oyo bato nyonso bayebi keno eza nango bêtise eya nango lokuta vie waze alobi eloko moko na verbe aloba kokanisa te soki ovandi na tv nde tosala émission boye nazoloba bato bavandi kimia bazotala nga ke nazoconvaincre bango non et nde mpe naosola boye na bato baotala biso eza na bato baza convaincu mais il y aura aussi des gens oyo bazala bango convaincu na makambo na oloba te bamosusu balobaka keno lokola azalaka na Goga yango azokotela mais makambo oyo il faut te expliquer bato il est le premier ya combattre tout le monde na mutangongi na orchestre mpaka combattre ye mutangongi pa kongongi na biso abitaka ngongi mais pona ye fallait pas kongongi wana zalaka donc on est-ce que faut ça ba charge nyon surtout ayemba abeta imagine toi azana mutute ana mayele te classe mukie mais azolinga bacha ye secrétaire général ya orchestre wana comme finga Adams na fingi nini yango ama ele te alani te nabi il faut za na mutu il faut za mayele posa net na musala na ba kokoma ba français belé wana compétence il faut zala mais quand tu n'es pas compétent mais ozo combattre toi tu penses que soki Charlie Rubenga Rubesh CG secrétaire général na biso soki azalaki incompétent na mayele ya Goga akotika Charlie a démarré na état que CG orchestre net miwata bon là je pense pas soki Charlie abano sa makambo ndenge Goga zolinga te yo kanisa ko vanda wana akolongola ye mais soko moni avanda wana parce que azo convaincre motema ya leader il fait bien son travail voilà soki nga na sala musala nga babe toi tu penses que pour Goga lo bakadam c'est toi aux asusu wana te il a perdu qui mais siko ya on a lobby ezali kambu ya compétence voilà si tu es compétent au sens que y a combattre tout même orchestre batona bakiwana o balongwe imagine toi abundisa na Vegeta o Vegeta ko beta imbata kaka ya pamba kokuya na Lubumbashi alongole lamba abundisa Vegeta abandi ko lakela Vegeta mabe anewe ko sila te okomona makambo koyela yo lobaka nga na Charlie pakalingo mati na kacha bus tozo kende concert na concert moko ya bamputu boye na salle moko na nini ya Lix bo dernier concert na biso ya Lubumbashi na kata bis alongoli basimba ete pona nini po ba maître moko bazalaki wana ya Lubumbashi ba yaki pe ko sécuriser concert na biso le même jour to betara deux concerts Vegeta zoki bango ba ya ko compléter sécurité po ba épauler ye ndenge ba mataka na bis eza bis ya ba musicien ba maître wana ba ko matate Vegeta lobby oh batu basali musala tozo kende deuxième concert tozana posa batu yo to kena bango ba komata te Vegeta nga nazoloba yo zoloba Vegeta lobby nga nazo sécuriser bino tout na ba musicien nga la chef ya sécurité ba komata to kena bango ba kitaka abeta Vegeta lobby nga na osima na nzoto te na respect oza mobali ya batu mais bango ba ko kitate Vegeta yo soki anewe esili omona mamoyela le kala ki non makamto le kala kebele mais na kata kolongo ya kolongo ya ba anaclé ba otanga pe kombo ya mais do ala
aza mutu aza bamakambo na ye motema Angélique Kitima batangi na kati makambo ki ye pas à la base ya ko intoxiquer pour que banake balongwa na kati ya la timwat siko est-ce que yo Adams est-ce que ko confirmer parce que eloko wana bat babetaki ngo esalaki mo makelele ye pe kuna silika ki vient so Adonis asika parce que comme on les a cité na makambo ya départ ya batu na la tim wana za ba mamuna ba ona nde ba citane na ba kombo na ba onde bazo sa mamuna bango wana etalika bango etalika bango nde basitane bakoma nde baoloba mamuna bango nde ewana etali bango biso mamuna bango wana on etali biso te voilà zon parce que yo déjà tant zo collaborer na mutu oyo asala ba menace de mort na me makombo na yo na cimetière yo kufa na tinda bato bakwa empoisonner wana bazo la kagoga goga faut battre les poisons il faut kufa goga yene na boye ba menace de mort na bandenge to baluka na spirituellement na ndenga na kibo moto boye me bakoka etesko yo paka lokoso na yo olingi osa neti kaka obeta système ya ocha muninga likonga na mukongo pona lokoso ya mbongo tutanisanga solola nanga nazana ba petit tout tozo kende na solola ki déjà tozo sala makambo ndenga solola ki wana o senti que no traître na kati orchestre ozo bima traître na kati orchestre ozo mpona ozo linga deuxième boule na kati orchestre ozandoki donc comment comprendre par rapport à makamtu ndenga Adam Salobi a expliqué déjà nyonso pour que to clore eza na question ya suka o batpe bazo zela parce que déjà na internet to mona ki ngo pe déjà ngape komelenga parce que tout le monde a une vidéo moko couple mbelenga basala ki glodi ameka koloba par rapport à la guerre na bango ezali ya Karine Mokonzi na Myriam na Juvenal ya côté la Juvenal à côté que on met la makamwa tant ya sali ka émission allez ba fan pe Karine ba tomboki ba ni comme ça ba secret nyonso et parmi bato batangi ke bazala ba bota bana wana o glodi zala na bango ba mwana moko azawana batangi Mike Lokamba et puis bazo pena yo Adams yo kout batio pena na mama bovani pena na glodi boé na bébé na na pembe est-ce que wana tout ezaka ba buzz ou alors na kati bana na pe yo poza na kamora voir soit moko za mwana Adams luzo te batika ko sali ba réputation ya bato d'abord avant na revenir na question ya glodi na ina épingler moi mukika par rapport ya ba problème oyo désolé ka tout autour ya kombo na ya Karine nanu Karine tozali na kin awa tant to bana équipe nationale j'étais le président et équipe nationale je connaissais tout le monde oh tozali na bona ba début wana et je connais les comportements de tout et chacun de tozali ki wana mais les autres makambo comme ko koma boye Karine siko fa sosola il faut zonga siko boye alukana elongi na nzambe na ndinga mabete aluka elongi na nzambe aser na nazo conseiller mon nazo conseiller parce que comment imaginez-vous ya aza mutu malamu yemoko tout le monde au baza pembeni na yende baza mabe allez-y comprendre ya zaka malamu fabrica zazaki mabe quadra koraman za mabe le roi de la forêt za mabe fali pour baza mabe Félix Oazé baza mabe héritier watana baza mabe zomona et soko yena ba chroniqueur tout le monde les lois guerre comme na ba Juvenal qui bala ba mabe ba Cynthia Wadol ba tout baza mabe kaka te lelo na Myriam Mokonzi ndenga yambaki na poto wana pe aza mabe et lelo na komo yoka na ba audio moko eza essentiel comme ko bima il paraît ba rinda ba j'ai qui lesbienne et tout entre bango la bango banda ko sala bango na bango ezo bato bato appelle les ketchup m'appelle ba Wadol les ketchup mala bango et bakeko sana ba liste mususu a mibali ba bimana ka na kati ba kodisi na ba kombo na biso ça c'est salir ba réputation ya bato ozomona ko salir ba réputation il faut toyer baka ko respecter basi ya bato na mibali ya bato moi je suis occupé na mwasi nanga na réputation nanga alors na ba guerre na bango ba créer na ba faux compte na ba faux personne pour na ko sala ba guerre moko boye tout peut s'appeler respect na couple bato tant bato bazu dali kanisi ba bala na ba komi ko bota ba mosa foyer na bango tout respecter pe bango pe na ndenge mo mabete je pars ba glodi te na zo part ya mututé na lobby bien il faut tout respecter bato lelo bokoti singa na ba bêtise ngai nazala na Tracy Mbelenga na Glodi na Kinshasa
bo semeni ni na couple la bato parce que Glody a la belle famille ana ba belle famille ba semeki baza très ça ba famille ne taba yo ka babilo ka bongo mutema mutu esuka rapete tia okoma ke mukili zolo bakali kamo moko seke yo pe koto zawana il faut le ba bien allez et comme siko yo mabe continue na vie de couple la bato baromi ko sala ba télé réalité musu so fallait pas ba sala juste répondre la bato ki non ba na problème té mais tant bo lo ba ki non intel bo azakina o intel bo azakina bo tika biloko wana bande ko na biso soki tozana lo ko sala té to la pongi so tozana lo ko sala té to kende cop voilà so tozana lo ko sala té so ko moni ko ta no internet on te chata tv ba novela c'est comment ba biloko belé tala na yo mais ya ko vanda pena bozwi tant ozwi pena photo ya batu c'est moi na ngai ko mona agression mais botika biloko wana ba guerre et salate que to koma kokota tina ba vie privée boye boki no benga nga traître nga na botana Glody wapi to lingana na Glody siko na yo muto moni mwana ngo ya pembe wana to moni ka biso na ba photo ke mwana za pembe mwana ya Glody na Tracy Mbelenga botika ko créer les bateaux ba problème botika nga na réputation nga Glody famille na ezali Tracy famille na ezali botika ko latsa bateau ba combo botika ko latsa bateau ba équivoque botika ko latsa bateau ba situation s'il vous plaît voilà tu y a internet c'est pas tout le monde baza bateau ba buzz Karine Mokonza vivra na buzz na ye so kaza na buzz te a roluka créer buzz na ye combo na ye et tangama mais ngai boye na rovana na ngape kimia boye na se na ngabe este mais Adam Suluzolo la saka Adam Suluzolo bato bayebi nga na musala na nga voilà donc très bien dit Adam Suluzolo bato banda ko c'est la réaction oyo ou le bien ngo bato peut comprendre juste crois que mutu na mutazu par ils à la Glody à la boy bazu par voilà go gaza da Kinshasa pesa so ba programme est-ce que ba déplacement ezali ou bien bozana on kanaki te ba déplacement ezali vraiment ezali bato ba mona yango déjà ndebiso okenda bosutora ba moko to okende bo nous allons à Kinshasa jeudi déjà toi na répétition na Grand Kassai et puis toi na concert na biso le 29 na Chetemba bon mon team wa to grand complet toujours mi-ange mi-démon après mi-ange mi-démon bo zasko album il y a ba musicien ya orchestre na biso bon mon asko makamundingo zo tambola team wa ta tous apprécié mais toi rendre prêt parce que tant to kenda à Paris orchestre kenda aux États-Unis to komaraté mais to bima na njili to mata pe likolo pa après nde sikoyo ba timambi kaka nde zalara ba canceler ba visa ba lobi keza ba fausse mais arnacle akotaka na visa wana aya pe kini grâce à Goga depuis azala arnacle ba libosa voyager qui ne voyage ya ba via milai bungu na team wata donc ba mona ki toza vraiment na team wata na biso to tambola merci na Goga pour Adam Suluzolo qui a zongi ça montre l'amour lolot molicho mama c'est moi si Goga na pesi mbote place hôtel la biso na pesi joyeux anniversaire na Sandu la fleur mère donc yo wana pena fêter une année de plus déjà à souffler en haut et salut bien vraiment à toi bonheur et puis na Adam Suluzolo Junior Grayson on a bébé mbalé c'est moi nangaka yo wana wana na pesi ba anglais belé mais aza bien on a batunyo so balinganga grand pote Jimbela o ba Jérémy Lemba ba royav ba Jérémy pe ba rokende ba te belé ba royav wana mais ayamba biso ba bien te ayamba bino pena ayamba bino merci na ye et na rappeler kana bateau pour finir par rapport à cet élément Chacal aux producteurs té aux les gablo na yo eza na Yeoville wana oteka moi des occasions ya masanga ovanda na sima mwasi mutaboko la rayo depo kenda wana oumeli osali atelo mote na qui n'est pas na bino a beng satan de kono moko te et aujourd'hui tu viens tu te dis que no yonde moto beng sa team wata na Afrique du Sud tu es méchant monsieur hein zona nous montre Charlie Robin à CG na bisa pesa yo que nous cha singa
yo lui montre au tikala nango calculer ces jours ya ba CG sila zongi au comment olata yango bambongo ba musicien oyo ba na kopesa ya babilo rolia yo zo bambongo wana okata akata bandambo oyebi le producteur de Team Wata ya Afrique du Sud c'est Yanozi Mwamba Sankai Club grand frère ba Vieux Léon yo zalaki na okaka commissionnaire oye na cop que via linga betsa bino même tout ça ndeni bon Charlie yaka ba signa Charlie a signé avec Nozi Mwamba Vieux Léon yo zo ika 10% des zalaka monika ndo sala cop no ko teka ba fille so ba na Afrique du Sud ndengo posa ki cop doza commissionnaire mais au salipe vidéo lobby que non ngai na bien ça 32 musiciens yo kana li gablo na mukio nous avons la Yoville wana hein fais gaffe na sala ko vidéo na mabele na parce que yo le ba combattant na sala vidéo na mboka wana na vani na mboka wana na mona yo na Hollywood jour à match à Léopard na loba na opé boy na chobo oyebi Chacal tu n'es rien photo ya ba mboka na to ba réalité na musika ba tozo mona net Chacal ozali no ka simple combattant obundisa ki musique obundisa musique omoni que no simba lisusu te après yo revenir mais en réalité tu n'es rien moi je te vis je te connais nga sombelo masanga na Hollywood nga na otiki chassa mais je te dis vrai nga na otiki chassa na ye Adam Suluzolo ya biso pena Team Wata frère Vanda Chacal Bonia DJ Cheva témoin tu prends quoi oh non mais la black wana ya nid bon tu prends mais nga ina otiki chassa yo ya nga tinga na o ya bona otiki chassa mais aujourd'hui tu dis que non toi tu es producteur au support ba master na ba longwe au ça na bon pe lo te bon si vraiment au ça quelque chose parmi ba bien ça ta moko na mbongo na yo futi ma motu ayepe ata moko kaka et na kuta na yo mo zo ba na kino ya na sala ka PC lengi mena ngana o ça ni pa na ba pechuana yo mo na nozaki nemi na ba mais aujourd'hui tu dis que non yo des producteurs bien ça qui hérité au Tana d'Afrique du Sud Chacal tu es malade frère voilà merci beaucoup. Merci beaucoup Adam. C'est namono aussi qui na suka. Pesa ni numéro. Na expliquer ka frère na biso wana anga sa ndeti ko bunga alo ba ke yaza producteur on ou soit mutazaki ne kaka pont. Ba pont kaka monde biso to tourner émission bo mutu mo bo ya bengela ki yonga yenda bimisiko yende producteur émission mais non. Voilà, merci beaucoup Adam Suluzolo. Pesa son numéro kasi na invité sur pesa ya yomoko be ya bureau. Te faut le numéro grand ya pour il m'a géré ma moi pour moi so na bi ba commentaire ouais belé mutu de si eza ba makambo belé au sala l'importé ça que Team Wata toza vraiment 089 99 66 542 voilà le numéro wana ba bengi bana ba so na grand ya mais il m'a géré ba tempérament na bango kuna voilà boy ba problème donc biso tozawana vraiment merci na yo merci masa bokei bosala makambo bonne chance na bino on est la famille bosala pe makambo bo lobby pona biso wana ba ministère bo recruter na bo payer ba car bo ganga te bo lobara te bo supporter nyonso bosala bino bo finga pe bango te nini susu ba lobaki trop c'est trop bino bozolo ba wana trop c'est trop peut pas ba on peut ba lo ba trop c'est trop te des gens de bossa l'album mais bon après bo pesi ba on peut ba nzembo bossa la on peut na bongo ça la bien bo yemba les sous pena makasi bossa la sous makambo bozala mba moko danger et puis bo qui déjà Paris bo qui les États-Unis bo beta pena ba concert de rêve na bino oyo bozo raisonner wana ndenge wana bozo producteur à makasi o ba le repesa ka musicien nyonso $10,000 à chacun pour l'occasion de rien qu'à bouiller et voilà et puis vous avez penser la base quoi. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était l'interview avec Adam Suluzolo. C'était vraiment à cœur ouvert parce que il lobby vraiment au makam au bonheur causer la kebo yoka. Je crois que c'est le plaisir d'abord à Yadadi Mabibi Mokona double commune à Paris parce que le balanga que l'ingara Adam Mingi et aussi à Davant Toulouse de Bruxelles. Là, je vois Dani Mouyeng l'homme d'Imien à Paris, Georges Lubo Madalas. Merci beaucoup boss de cette chaîne JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, les boss charismatiques et aussi merci na
Eloy, hein, donc Eloy Wanda, les caméramans, avec ma caméra, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Merci d'assistance, Jemima Ibele. T'es d'accord, Ibele, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Et aussi la femme du patron, hein, voilà, c'est moi. Merci à l'assistance de Jérémy Luemba. Merci beaucoup à Grand Yaya. Binotu Bolingaranga, merci. JB Kumaluta, on a pu sur Mbote. Ozoya boye karaté vraiment azarapi na matanga komela nga vraiment na kina voyage to kozonga na kini ba courage kaka. Voilà, merci beaucoup, c'en est fini. On se retrouve prochainement si Dieu ne revient pas et que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir. C'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambead Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki